de la plénitude des prérogatives dévolues à un directeur du marketing d'une entreprise. C'est très important. Ça me fait très mal quand vous réclamez des choses. Vous, les fans, vous réclamez des choses. S'abonner massivement na Global TV. Global TV. Yaya Moko. Trésor Trezeguet quoi. Global TV depuis Moscou. Yoye Biga Mboka Kim Jong Azala. Na Kremlin, quoi on a bêti c'était. Global TV depuis Kremlin. Tout et tout. Tozala Kuna na Russie. Avant Cristiano. Avant Cristiano. Azala Kuna na Messi. Kim Jong Bazala Giwana. Na Kremlin quoi. Abonnez-vous massivement à site Kitoko Global TV et le Banango. Rappelez moi vous s'abonnez-vous. Allez, s'abonnez-vous massivement. Soyez connectés sur Global TV. Voilà, merci mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne, hein, donc Global Télévision Moscou. Nous émettons depuis la ville de Moscou, dans la capitale de la Russie, Abinuzali Bongo, Mwana Mosala Nabino Trésor. Donc voilà. Les lots solo la Trésor Congolo. Trésor Congolo, longo jet set ou pas, toujours m'appelle, toujours message tellement belé à propos de Trésor Congolo. Toromeka Kosala analyse par rapport à le tout dernier vidéo nae oyo à s'adresser qui plus na ba fanatique nae. On a des toromeka à quelques points où ils ont vraiment un peu très important, il y a quoi éclaircir opinion publique. Donc voilà, Trésor Congolo, Nadjet 7, directeur il y a marketing et communication. Voilà, directeur marketing et communication a déploré qu'il m'a belé na vidéo wana toromeka pe ko développer ngo moi moké. Mais avant, on compte d'abord un grand merci à tout surtout. Et un grand merci à ma fidèle abonné, surtout à Global Télévision Moscou. Vous continuez toujours pour s'abonner à la chaîne Nabino. Donc, ma suggestion Nabino, numéro 9 sur Wana Bobenga Biso. Bobé Bazan pour tout ça, la promotion. Numéro 9 sur Zana Bobengi Biso. Tout ça, cherté, Toko Solo là, ceux qui ont le Bezali, Toko Loba. Voilà. Tokoti, ma solo, Karandenge Zalaka, je pense que. Bagolo Belé va se poser la question par rapport à Issa Leli. Il y a Trésor. Bagolo peut Belé. Meka qui kolobagnon surtout à travers naba émission en direct par rapport à Trésor qui était à ça boulot bien té mais et du coup tu au moins la vidéo wana je pense que batumio surtout ba réponse na bango na vidéo oyo Trésor Asalaki na live na chaîne na. Donc tu la bino vidéo wana après ça moi analyse moké tu la bino vidéo wana partie au biso to mona ki ezalaki message o ezalaki important na batunyo surtout ba yebake Trésor tant azalaki aza marketing aza directeur en marketing donc directeur na ye wana direction na ye wana ezali na ngo échantillon azana makoki nyonso tout te oyo poisa musala na ndenge sengeli. Donc voilà, c'est un peu ça. À la base, déjà Tolukato ça va comprendre que Trésor à la base, comment on a Trésor, Aza garçon moko, Aza optimiste et puis Aza garçon moko, Aza vraiment très intelligent. Nakoyo Kaye, dans la sortie médiatique, bon comprendre quand même que a une notion de base. Donc voilà. Mais il y a ça qui passe mingi. Comme on a plus bimi na jet set loko ba regarde moi loko là oko loko bango basala qui vraiment plus musala qui marketeur et ça les mecs vraiment té. Ozomona donc c'était aussi la raison pour laquelle bato balobaki ki no bandaki ko taquer mingi parce qu'il y a qui na titre ya moko ya munene au sein il y a jet set, vous comprenez? Donc c'est aussi ça. Santa qui a noté côté à Kenagi Mingi côté porte-parole alors qu'il y a ça directeur et marketing, vous comprenez? Donc
eza eloko mususu tomona yango na bamisu misusu tomona yango na bamisu mususu eza eloko moko ya bien. Donc Trésor azalaki pas fali comme porte-parole, mais aye na Jet Set comme si directeur ya marketing et communication. Est-ce que Jet Set esalaki yango pona pourquoi esalaki yango alors que azalaki na ba prérogative nyonso tout alors que abandaki ko jouir donc na poste wana a jouir na poste wana te pourquoi? Point d'interrogation. Eloko tolingaki tomeka solola yango wana mais totiela bien quand même vidéo wana botala yango et puis tozonga tomeka au clore émission na biso ya lelo toleka. Je n'ai pas quitté. Simplement, ce que je veux, c'est jouir de la plénitude des prérogatives dévolues à un directeur du marketing d'une entreprise. C'est très important. Ça me fait très mal quand vous réclamez des choses. Vous, les fans, vous réclamez des choses. Vous réclamez peut-être des changements et que je suis incapable de vous offrir cela parce que je ne suis pas en train de jouir de la plénitude de mes fonctions. Je suis quelqu'un de bien. Je n'ai pas quitté. Voilà, je pense que Boyoki ndenge ndeko alobi Boyoki babi buka mona buka kukila Boyoki ndenge ameki koloba. Donc parti wana nde ngai intéressé ngai yango wana eza message o apesi na batu nyonso tu oyo bobengaki incapable batu tu bobengaki o bobengaki wana, c'est-à-dire poste wana oyo azaki nango asali musala azwaki yango nyonso tout na maboko, donc azaki na clé te, donc bapesaki munduki mais sans munitions. Zomona donc bapesi Kalachnikov sans munitions. Yango bomonaki ke asaki musala nyonso tout ndenge sengelaki, mais côté défense tokoloba oui kosala ko défendre artiste eza marketing te. Côté défense on peut dire oui parce que to sentaki ba coup sur coup ba pièce contre pièce de sa part ya ko défendre artiste nae, mais est-ce que zaki musala o ya sengai ya sala? Point d'interrogation. Il y a important c'est alaki nini musala oyo ya sengela ki fala sala il fala cha ba mécanisme pour na koteka artiste parce que yaza na côté marketing yango nde batu bazali kozela, mais batu bazali kozela batu bazeli ba moni eloko mususu. Donc voilà, donc obiso tokokaki komeka moi kosala moi analyse moko ya moke déjà Trésor tomoni kaka na émission wana alobi okoloba mais soki bolandi biso tosali parallélisme ya forme na ya fond pour comprendre quand même que na kati on dirait problème mo za na kati hein, donc la kati na ndenga kati donc na ndenga Jet Set na problème mo za na kati to ebite oya zwa neza 12 te to ndimi te eza 12 oye koza ta ba 120 parce que 120 oya zwa 12 te et koza ba 120 pour umeli parce que na poste oyo azalaki wana il fallait normalement azwa makambo nyonso tu na maboko loko azwaki makambo nyonso tu na maboko te, donc ezalaki vraiment 120 parce que umeli akosakana te ye monde siko asosolaki te, mais na minute oyo position na ye mpe tozoyebaka te parce que soki kande na ye si nyonso tosali parallélisme ya video wana bocomprendre ke na video wana atangi kombo affaire te atangi kombo Jet Set te aye opesa plus message na ye, mais message wana apesaki yango déjà depuis kala ke bato nyonso tu je m'excuse bato nyonso tu oyo bakomona ye ntango ya bando communiquer na makambo etali politique bokamwa te message wana ezalaki déjà, mais pourquoi pas amekaki mpe loko ezalaki communication yanga communiquer bagolois ifalaki ameka mpe komeka kosembola mpe makambo etali artiste na baactivité oyo artiste aza nango scénique oyo eza na février
Abidjan, na Abidjan, artiste ça na des concerts, et puis tout ça na artiste ça na okoyoka eloko na marché, mais totika koyoka Congolo à solo yango te. Donc voilà. Mais aesi biso aza toujours na artiste, aesi biso ke aza toujours na orchestre. Côté wana nde to santaki yango vraiment te. Donc wana eza selon nga kani na lobaka émission na ngeza ba présomption, donc eza ba libre penser, donc ngane na penser bongo. Alobi te ke yo acceptango. Akola musa opeka otala ke te trésor pas aux en a raison. Vous comprenez, donc c'est un peu ça pour tenir vraiment regardez. Donc voilà, yango wana nde tolingaki tomeka moi ko sembola ko manyola. Moi moké parce que tout ça qui m'appelle ebele et bandeko belé ba komela yibiso to essayer bango ke non boza kimia to meko sala moi analyse par rapport ya live oyo ndeko na biso trésor asalaki. Mais elo tokolo bezaka que trésor lokola a embrassé carrière politique na ye. Bon, moni balandaka deux chemins à la fois. Donc biso lo tokolo biso zaka que non s'accrocher côté au monique ozana ba intérêt non na kati. Ozomona so monique ba intérêt na ozate oza libre. So monique tel côté musique ba intérêt na ngeza un peu belé. Sur 100% nana 80% au tiré na musique. So monique était na monique politique ndé ko pesa nga pe 100% OK na. Mais kozala un pas dedans, un pas dehors de konanga eko osa boulono bien te. Omona. Donc osa boulono osa lavement boulono ndenge sengeli te. Biso conseil to pesa ezara bongo osa garçon moko osa très intelligent. Bon vent à toi, donc lokola poni carrière na yo biso to ko tika vidéo ane le ka inaperçu pe bongo te fa toi plutôt ça la pe moi analyse na biso. Donc voilà, mais si vous landi lisusu vidéo wana bo comprendre quand même que s'adresse qui directement na bateau bazolinga ba ko isa bateau oyo bazolinga ba faire séparer na artiste na ye pese bango pe message. Comprendre. Donc muto aza na clé ya makamyo sur nzambe, oui eza nzambe. Donc ils a toujours nzambe ni muto na clé. To yima mwana nyo sur za bato bazara pembe na ba artiste. Ba bouton ya la trop, ba 12 ya trop. Mais to yibi ke de qu'on a biso pe entre guillemets peut-être qu'on a peu combattu. Peut-être bien de qu'on a biso ba boy ko pesa epé makamyo surtout peut-être parce que le roi mal nécessaire mon boy to ebite. Parce qu'il y a Zoa qui vraiment quand il monte dans le bien à jouir vraiment na nini na makambo surtout te en tant que directeur en marketing. Donc à jouir dans un côté. Donc les ara on dirait ba pesio mundo ki na baneli susu sans munitions ba tio na front au bout d'andeni. Ozomona donc quand même les communication mo bobota la on na ba lisu musu na ba anglais musu bo comprendre bo ba réponse est belé na mambo belé. Et puis tu sabino déjà que non artiste a changé déjà comme chaîne na sous trésor congoloté comme RDC Congo News TV. Donc allez-y comprendre déjà que nous dégoisa vraiment na ba ambition politique na ye ba émission na wando sala on ba ndokota kuna et puis ba nous rapporter pe ba nous tindela ba nous bois qu'il pe moi le moi muké ba ndokota et ba ndokota ka ndenge zala. Donc voilà. Et porter ça que non mutu nyonso to azwaka lumière na sima peka ya mutu. Donc mutu abonga peka na sima mutu. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Donc à travers Ferrego là, nde tomoni pe trésor congolais ndenge azali. Donc à travers Fali, à travers Ferré, tomoni oh ya azali lelo. Donc azalaka reconnaissance que nous on peut dire parce que biso tomoni on analyse mususu ke ndeko na biso za na au départ na ye azosala. Ça no départ na mais au moins tomona ki ndenge muto aza muto mayele pona silisa muto aza muto mayele soko moni ke ba engagé ki côté moko boy et que ozo koka vraiment ko travailler te ba quoi ki za makasi ende konanga ba démissionnaire ba démissionnaire muto mayele
so moni ke ba kwak na bande biso mutama yele so moni be ba kwak eza na makambo po bima tentente na musala na opasser ba tout ba yebi ke no ba juger de tout et de rien incapable na musala par rapport ya directeur ya marketing ba démissionnaire te en tout cas et simba te lokwa bozo pesa ma nyonso tout te ngana on travaille ndeni olobi on nyonso tout on a ici bino alobi on nyonso tout na vidéo donc aza conseiller te azala wana te po pesa conseil na bato ba osalela musala te boyoka vidéo wana bien bo comprendre que eza na ba réponse ebele za na kati wana o biso tozwaki yango wana yango encore une fois l'autre oyebisa ndeko na biso soki omoni ke ka ndenge olobi wana ozo jouir pleinement na makambo na o etali directeur ya marketing te ozo zwa makambo nyonso tout te en main en tout cas ndeko na ngai kobuka na rabute kobuka na te démissionner na yo ça na quoi na osala makambo na yo donc voilà eloko biso toyaki vraiment komeka mwa koloba pour la journée ya lelo yango wana quoi donc voilà merci beaucoup na bato nyonso tout analyse oyo tosali eza libre pensée eza ba analyse na biso global trésor kachina donc eza ba analyse nanga nalobi te ke yo ndimango nalobi te ke yo o accepter yango eza ba analyse nanga kane naloba na ba émission nanga nyonso tout ça là ba présomption donc ba libre pensée vous comprenez donc voilà yango nde toaki koloba message asuka kaka mpona ndeko na biso tokoloba eza ke moni ntango oza na chronique musicale oza côté musique la musique mpe baza na ba jargon nango ezali ntango okomi mpe na